Je ne me boya, que je parle qui leader à l'Ouingete. Je vais expliquer pas tout le monde. Binadama n'a jamais été leader Ouingete. Ah, ça m'en donne. Maintenant, ce que j'ai bien, il n'a pas été leader. Maintenant, comment le leader? Comment leader? Comment vous dire leader? Comment vous leader Ouingete? Leader Ouingete, leader Ouingete. Maintenant, ce que les solos sans Karaloba qui non. Achicha bele saloba yende mutapesa komba ya wenge maison mère. Maison Sankara aboya ngwabi ah ya opesa komba wenge maison menene. Ye mo kutu na kokoma moins. Na tunia. Ye alo babilo ko wana. Maison mère ngwa ya kandeni. Ye nan. Mais ye otuni question. Nda ya maison mère. Nana ya kana ngra. Ngana ebité. Maison mère za de la forêt. Voilà. Mais mutapesa komba maison mère c'est roi Pelé. Donc, il y a qui délaisse naïe, qui fou naïe, qui sans gigote, c'est pas lui. Il y a ça moi la classe. Attends que ça. Et puis nous avons comme ça, du cap Massanaï qui va t'en antique. En tout cas, du cap et bilo qu'on est au salir. Sans caractère les gars, après ça définition géographique. Place di kapaza ibike eza comédie yes en karatanga sokaf Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba, le petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awa Ninga Olebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba Tumba TV. Tumba Tumba TV est biso yango. Yor loro tumengete Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bisous tous abonnés déjà. Yangano esele ketapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna bozo information ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr. Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux informations claires et nettes. Hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba. Balobi Kounane, mes formations, il y a bien mes formations traitées avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meyous. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais, Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022, tu continues déjà quoi. Quand tu Tumba Sikoyo, la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà, nous avons un warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique, tout soutenir ma presse internationale.
Zakari Mwamba. Désormais, Tumba Tumba TV. Et comme c'est chaîne. Et comme c'est chaîne, tu peux s'abonner, tu peux savoir poids. Ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Ngaï, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vende ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet. Kaka. Hello la famille, c'est Matériel 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Il y a Petit Zach le Mwamba. Vous avez besoin d'informations sur le pena. Si vous avez une chaîne, et vous avez Tumba Tumba. 100% il y a Petit Zach le Mwamba. On est ensemble. Il y a Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zacle. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo e babi Tumba Tumba TV officiel balobi avec Petit Zachary. Petit Zach, le petit à Zakari Baba, c'est ce que Zach a mouqué Zakari Mwamba. C'est gastrique et 4 ans la maramba. Losa konabino e balungola moi si kaleso balai Zakari, tu balai Zakari. Babi awa, to s'abonner massivement. Babi mission nyonso oboluba ya politique ya musique makambo tu awa, to tumbao. Nanema mabete. Puis le roi dans période de Facebook. To tumbo le roi pena dendo to balus to le roi soso to tumbi. C'est l'une de Kardashian Zubai. Nana Barek, non le bamingte. Bandi, sikoyo makambo bandi. Soki mutu na mutu na libela. Idéologie que Mouchipa m'a fait que le métier est parti dit. N'est que les ou les battus la parole, mon appel est Nabaou. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Moi, n'a papa SKK. Bah, qui c'est la ranga di moi, papa SKK, di papa SKK, tout la mouka. Merci beaucoup, la confiance. Oh, vous avez continué toujours. Concernant la chaîne Abino Tumba Tumba TV officielle, avec Yemoko Zakari Mwamba 7M, na pointe, balobi deux fois bilingoyo. Il faut besoin, on a kata Tumba Tumba TV di. Tijeza bon, on a kata RTNC2. Et Sikanini, bureau ya ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya. Ezali, et Sikanini, studio Nia, Ezali, Linga la facile peine à pointe. Babi tige rokita partout, tige eza partout dit. Merci beaucoup d'avoir toujours éparpillé à travers le monde. Vous avez la confiance. Na chaîne Nabino Tumba Tumba TV officielle. Bon, continuez à s'abonner massivement parce que on est besoin d'informations et surpé fiable avec un part toujours une idéologie toujours à Jérusalem à Kolongulu Ngaye. David Zulanga dit balobi bien ma ensima Jérusalem toujours ma Kolongulu bien tapis. Nzambala mona papa SKK. Yeyo mona papa Simo Gimbango Kiangani. Merci na batu tout. Oh boza ko sala confiance. Kelingole la motema bata Patrick Amisi. Andrea na Montréal wana nazako le la sponsor officiel Mabé, Papa Charles Blaise Mafuta, le Voandou de Rennes, pire Fatih Beton, pire petit Aya Denguez. Babila où repose le cœur de maman Marinette Isabelle, Nakata Rennes Wana, merci na confiance, merci na Otozo Sala, merci na Batutu, merci Papa Clément Kassembe, Papa Clément Kassembe, na Brazzaville Wana Robosa na te. Yemoko Mama Bita, secrétaire, il y a association qui s'est de Britannique, n'est pas la confiance. Eva Tumbaka Lombonaka Tanvers, Balobi de Fouette, Yabino Chen Yango, Tumba Tumba TV officiel Makambu. Le lot Rotumbanana, Ninga Rotumbanana, corps déjà général de FAO, et Kiti déjà na Katamabele, na aéroport Yanjili, Batu délégation, ça qu'on a bagé reçoit, Boromon avec extrait, à une émission Oyo. Torotumba bon on a lébé. Oyo Liverpool petit frère propre la bouche autorisée. Ya Marie-Paul. Oyo ayembeli Jamal Kabundenga démocratie. Démocratie. Balobi démocratie. Borozoa estre nango awadi. Poti Jésus tija makambu. Merci beaucoup. Na Léon Bama mokonza Autriche. Naza ko la joie ma fola mabe. Motema batu ya mama fleur ilengisa na kata bela wana. Bougelenga ideba ma fola. De Brazzaville, de Brazza.
de Brazza de Allemagne, Yoyebi, débat ma foi, la petit frère propre Joss ma foi, Nazaro le labino mabe, Boba na déjà qu'on la mukabo s'abonner, ba wario, bo s'abonner, bo telema bo s'abonner, nga ba wario fallait poupa à Kenaki bon ko représenter RDC. Na CAN 2022 na Cameroun kuna esika nini a prestaki avec un partenaire idéologique pesi bilobela na kata badu. Et pesi bilobela ko sakanate Congo ekete, Léopard na biso ekete mais yé quand même à travers musique na yé a qui ko représenter RDC. Jour ya lancement qui a dit que ngaye ba wario bola mukawando la ikawa bola ikelenga yawa merci beaucoup tangu le baza kokota batutu bazala déjà ko bouger ngaye va tumba na verse bokota akota déjà la bike bana tout ya wenge El Paris déjà bo banda ko s'abonner pour la bouche autorisée ya moko Montayavu Achicha Beles yeyo Liverpool l'épée. Bonjour, bonne année. Zachary Mwamba. Ouais. En tout cas, bonjour. Merci apparemment. Merci. Tout le monde est venu en 2022. Pour les cas 365 jours ou 366 jours. Ouais. Année bisexy, vous avez blaguité. Si. Il y a comme janvier Boyer. En tout cas, merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, nous a bien protégés et bénis. Voilà. Merci beaucoup, l'épée. Et merci, Nzambe et Bele Toarina Bango. Bazate, ngolo bateki biso doza plus que eux et les lobbies biso tokoti en année 2022 année oyo et puis na mupepe ya sika makambo belé pour na avancement ya mutu na kwentu oyo aza ko sala musana e Liverpool a uti wapi Liverpool abima wapi lelo Liverpool bon Liverpool abima la Wengel Paris il y avait Naé Marie-Paul il y avait un temps Marie-Paul n'était plus à Kinshasa voilà. Il avait son orchestre Wengel Paris que Oyo et Salama Mukileyebi a voyagé à Wengel Paris et Salama qui absence de trop après l'album Éboulement. Après l'album Éboulement, en 2002, donc Wengel Paris inaperçu. Roi Pelaza, mais Wengel Paris, ça veut dire Bamisho qui n'est pas inaperçu. On ne reconnaît plus Wengel Paris. Nesikoyo, Barepa, Obatigalagi, dérivé à Wengel Paris, Obatigalagi, ne ba osa ba répétition, mais aussi mbaté ba des autres. Ça dit que Liverpool aya pour Achakane. Parce que tout ça déjà, on a vu un grand prêtre marocain, 17 étoiles Munduku, à Paris. Donc, roi Pela Kindaranae. Donc, parce qu'il y a un bureau, moi aussi j'étais en bureau. Donc, en train de travailler pour le mouvement qui est les bouchons. Ne sali que je n'ai pas de calme, mais Zanin, Bandi Baganga, na Bible. Bandi Baganga na Bible. Liverpool a yembae na 2002. Place Carré Bandam. Maintenant, je suis 20 ans déjà en 2002. Maintenant, Balobara, elle paraît, alors, il y a mon mari pour le thé. Bamanda chanti bazala wana basavane de picho bana tout conseil zala qui non yendega misila leader mais zala yetende mutasala elle paraît zala est-ce que c'est vrai yo ne te confirmer ba mais ton tu Rolanda biso bamanda kudu wana na pese mbote ya trop kumu bazala kana elle Paris Wengel Paris et bande nango mutu akoy ko lobi banani bazala na elle Paris te bamanda balaide manda chante na elle Paris te bazala raté elle Paris bande par na poto manda na kin na BCBG Wengel Paris tango bandi na poto Rikoko na da idée na no Rikoko dans ndenge BCBG 4x4 tout terrain idée ezalaki ya Belis Fumu Didé Masela et Mebouang ça dit Belis Fumu Didé Masela et Mebouang bango ne ba na de la forêt na de la finda bango 4 wana mais boule bimangande bien Masela ne Mebouang bango ba boula iso sala wenge 4x4 ba vrai fondé bango ndenge sko idée mutazaki mais on tozana kata mikila et quoi les gars moi bon Mebouang aza zingaza bon nga Rikoko comme tu as mis ça idée dès qu'il n'a pas faut la vérité moi je suis apôtre si donc Rikoko a mis idée mais
leader sikoyo ya wengel Paris c'est roi Pelé parce que avant bazwa fula bari koko bazing zing mutayeba gazate eme koko ne mutabimisaka idée eme bwanga na bari koko mutayeba bango zate na iba bona kini ona wengel beta koteni babeta ngina bango babeta na wengel live mulolo bazala ri koko beta azala kina mais ba mususu ba vie people là oui avant Maradona ba people là bazala kina bango na pese mbota trop vienanga ige vita donc voilà ya na people là na Lubumbashi on voilà na venir Lubumbashi quoi na banda na biso ndele ba kei et ça li que me bon atali wenge zongi bon le batali que mfumu abwala tichabeles mwata te mtatika la pas de succès c'est là que on a wenge ce succès roi sali mi bakwi va dans la boulot Clara la vérité finira par triompher de monstro non lomboto ngana linga siko roi dans makamu siko roi a intégré ka wenge ya ensemble ya 4x4 ndengeni po aken alongwa ayo sala siko wenge el Paris non roi a intégré wenge 4x tout terrain na ba 86 oui tango baso nga basala mulolo roi yaki mais ska yemba na wenge 4x4 acha voix na premier disque mais acha vocalité mais deuxième siko live acha voix major vocalité cela veut dire dans cette vidéo acha kere karati ça yemba na kier mais vocal ba pesa été siko deuxième le besa siko live mulolo wenge muzika wesa yeye dala mala yeye yambia ye bangoto de la fois que yambia ye roi succès yambia ye nzawize siko na première fois la roi na wenge betuka kona maya kiyunguyu jibe betuka kona maya kiyunguyu na Rachel allez voir la ndina c'est ma betuka kona maya kiyungu Attends, bon histoire wenge tant moi la bête à histoire wenge aussi le futur père le futur PR qui kingeso balobi le prince Saladin l'homme qui joue au monopole avec des vrais billets man mumbuli l'empai oh baza bongo baza kotala biso tumba oyo chaîne na bango tumba boyo kasiko histoire ya wenge na ndenge ya Liverpool lepe tena ndenge ya mfumu parce qu'on a pris vieux père à son âme fou moi expliquer pas tout faire bango tout ba polish cha ba vient sur ba ria là na London Beat père à son âme jibiselele vieux bon vieux ma photo ça na été à Koufi pour vieux ma photo nda kunae na limité wana tozana tropique viens m'avoir ndakune les métal là la kalamuka tozana wana viens m'avoir expliqué beaucoup de choses aussi donc viens fou muku to kolbate parce qu'on a pire de tout le temps ne peut to là to kundai viens jibiselele ne to là to kundai de bato no tanga bate beba ba honte mais là sikoyo ba vieux firo ba vieux firo nyema bate vieux firo nyema vient na dekani persona ça dit tangu ayo sala loko wana na live ya mulolo après ekenda wenge kenda ki miki nesko wenge kene mikili système ye vie bikoko vie bodwa pese mbote on a 4x4 ba kimiki na wape bango nyoso ba kesko ba komisko mikili babandi c'est Blaise Boula pe na moment na zalaka déjà c'est le bout mais c'est la elite mais c'est la elite il c'est la Z ce que j'ai même bien papa chéri ayaka na moment nini po andima en fait bo pesa comme leader ya wenge omote mais vient nga souvé n'a jamais été leader à wenge lukuta oh Liverpool ba j'ai même bien leader wenge te moni ya na ngo banda ngo bulo c'est fait histoire tondene na linga na bandelo na bisoke omoni lelo ba titre comment ya bato biso tout ça ba petit to koli lelo tout ça ba petit ba vieux wana mais makambo ngo pe zo changer yango moni noir archive noir mo ba fou yango ndo moni nzambe adoza bato ebele mutu sana quand elle dit ye natali kezaye c'est ça Seigneur to kene pas to songe pas je ngo boya keno shiba la ki leader al wingete go expliquer bato ba Hollande Seigneur ko boya binada mais est-ce que le bien ça y ou leader al wingete pourquoi prouvez-nous yango na zo lingo pardon il y a un zoningo laksayo que Binadama n'a jamais été leader wenge ah ça mon ndene yo wenge gatesu moi kasi fond tala ya to lobia so to bi ba titre lelo ba titre to beta histoire te
par batitre bato nazana respect banga mon vie de masela azana discuter omoni sur la beti wera omoni sur la beti Marie Paul bandimi wera kuna banani na ye omoni jibe va vrai fort omoni et comme tana salelo tata mobiti grand poète na loba omoni ya ciel et ça la confusion mais to beti bango mo ba mi yebi na mi tema la bango o alinga la ve ba bango la place to hotel ayebi histoire na bango ndeme to kobeta ngo boyete to kobeta ngo ndenge ba vie na biso mza saison nzela chant nzela to beta ba ndule na wenga ngo sala biso oui to kobeta ça histoire maintenant ce que JB bien là oui le n'est pas été leader maintenant ce que comment le comment leader comment leader comment leader comment leader wenga wa leader wenga mta leader wenga là JB était le président de Wenga Musique président. Mais quand on parle de président, il y a un leader. Président leader, Azalaki président. Mais JB Sikoyo, il était déjà charismatique. Batutu Azalaki charismatique, mais c'est aussi charismatique moto pesio. Mais quand tu vois na bato satike ba Tchabel c'est pas musique. Ah mais non ça. Quand vous avez na ngozo ministre quoi Tchabel c'est ndenge mo. Ba tu vas sentir que keba. Gama keba. Tabu Zaklen. Il y a un bien net comme botum parent. Tu redis na radina mam souté mais tu peux ta histoire vraie. Mais sous ba compréhensif bazala ba rozoma na nenge na bango mo bulu. Tala uengeza boye benaki ba telemi benaki zonga monilaro. Blaise akanyina quoi? C'est le bout. Et je n'ai c'est le bout. Mukula telemi de la fine naza a Tchabel sur appelé yo yana ma papa yo yana no kota na ndeni parce que je vais arrêter samedi soir mon donc bataille ba teke wenga emana 3 voix 3 deuxième voix premier mot ba pesa masolo na JB on bien JB tant que star donc vient na biso JB yende président parce que ma solo que na ibongo yé de ma solo c'est ton ma solo salami oui yé que to compter pe Robert ko ta sala deux fois te na biso que deux fois te mais muta sala wenge muta sala wenge za la danser wenge mon ami so va doucer le prince alemaka l'internet voilà arrangement pour wenge ma danser mutu to ba danser mutu ça c'est le prince alemaka to robo sala ngote il y a pas même mappé sur même mappé le roboui il y en a le lopena wenge pe ça la pays yango c'est wenge c'est comme international c'est le prince makaba et banda national local et comme international c'est le prince donc jiba zaki leader parce que ne ya ko sala siko parce que solidaire mais yenda ndimaka makambo po azala président na ndimaki makambo lelo histoire o chanza ngote lelo na bana mikie o ba ebikeno so ba betel bango histoire ba bakeno Wenge 4x4 président nango ezalaki JB Mpiana. Ah oui, obongisi merci parce que Zach Loza meilleur chroniqueur donc et puis culturel. Merci beaucoup. Donc il y a journaliste et tout. Peut ça rappelle ma mou briefing. Tant zo nga mutu to ba kenon. Et voilà. On est solo. C'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Voilà. L'émission nous a très suivi. Auto bêta na za vraiment malade moi na yaka pour défense. Vous comprenez maintenant la vérité souverain tioza leader wingit. Mais azaki président wenge so ça nene ba et ça la nene ba pesa ye qui titre président ya kumbela siko façon na ye façon d'être l'air ayaki nana mema JB na wenge ba wenge kala baso tatone nana mema muta kotisa JB na wenge selon personnel mfumu abetelanga c'est Zingzong ya lemon Zingzong baso manzemba vekes nzemba vekes il y a je m'avais qu'est-ce nini écoute sur comme il vocal là au vieux débat bazouara satana ya motali banga matai maya mangi yeso saki makini mozama bino le mwesa satana wa ose nesi koyo moni Zingzong parler ba souvé et quand on a parlé avec vieux Martel comme parce que na tunnel sikoyo répétition n'est-ce que comme parti wana yebi que la des montana spirita ça atala yana bien tala batte belle on bandal wana et belle bato beta maso ba ibina holode baba bandal ko te ba ya ko ya
bazoexplike masolo eza na ntina yango nini après zingzong zinglaka yoki ekomi parti wana moto akozwa yango te nde souverain chez bango abwaki wana nani nde babengi basosiété suve abandi masolo to babengi bayoki ye na nsima chez bango apeti sikoyo ndenge selon vie belis suve nde abenga selebula suve motamema selebula ok c'est-à-dire suve atangaka déjà na selebula na nini na atene quoi amema nde okasi eza bobe selebula ya siko wana ntango jiba ekoya ntango aye koya basali vocal wana na chez bango nde bazingzong bakezwa soki eza suve te eza prince depo prince baluba vie blaise na tonde nde esali ke aya wenge soki eza prince te ekozala mokulu donc nde amema siela ye sikoyo selebula ye selebula ye donc tomona wenge demara ozwa apela ya sikoyo etant que l'esprit ya bien ozwa lere aye mais wenge sona amemaka wana wenge wana ntango déjà batuse na 86 wana ye oya wenge na amemaka ye nalanda bavie na biso barankine fo rankine kosala 40 badiscussion memaka trop roi ye wenge ntango aticha ye wenge roi asali ayembi na wenge mais wenge sikoyo babandeko wenge ça veut dire bamasana ye tout bazali na mwa keto wana bo keto adanse te mais mwa keto wana sikoyo roi apele abisaka da deuxième king moni voilà donc là roi apele soko akoti bazoma dake wana sikana babenga roi kestutu déjà un succès mongo déjà oyebi kaka ke non azaka na kesi so yesu wenge oyo mais ezalaki de la forêt azalaki poa wazala wana po ezalaki mwa mobala mai mpe neti kaka bon wana bana mai na bango wana bavie na biso voilà esalaki ke roi wenge de la forêt poa prince mpe alaki wana daya prince abi moto toya besoin mpo de wana eza bien voilà siko nde siko après mouvement ekokende meke nord nde sikoyo riko kasali bule ke lokola bango ezali mobulu mpo bayembaka na wenge parce moto naotika bango mikro ezali maripole ok barikoko banani même tata mobici idéologie ezalaki na wenge yebika wenge kolo idéologie nde toke poto mutu moko te oyo akendaka avant aya o nayemba wenge mutu te tobetaka 4 boye yebika wenge siko tata mobici ayaka oya nde siko tata eyaka neti kaka bauti bino na bango ba bruxelles ba fgb aya na wenge neti kaka oyemba siko rwana bamama wana ye tata soko afini ye concert alelo fo neti konda ube mo mawa roi benda na tikele epesa mobulu na loza surtout lelo soki adolphe ayemba na wenge eza achicha bele sinda seda ye micro na ye tosonzaka histoire te c'est vrai soki tata azongaki na wenge parce que balingaki bayemba so te babango barikoko mais azalaka déjà na wenge bazalaka wenge akendaka donc mais soki ozonga na ye kozonga soki na miki nde bana mai bayeke nga mpe na ya na oyemba nde tikaka o club wenge ezalaki entreprise donc de la forêt donc signature makaba bane baboye eloko wana mutu moko to oyemba mais roi sikoyo mutu makasi mpe arotita bilesa ateti na mutu ya malamu azotika tata mati emoriko yango ekomela roi problème ti omoni roi ya te ekome baproblème ekoma ebele wana mosala mutu makasi nde yango wana d'après ocréé sikoyo nde sikoyo wengel paris la idée ya wengel paris na ba 1990 wana baje bandi papa sikoyo boule eza ya bula mbemba mais wengel paris eza ya maripol mais boule eza ya bula mbemba mais wengel paris ya maripol parce que bayeba bula mbemba te yo obwaka 10 na yeba 10 ebetaka nde ba 10 ya mutu moko bazali na mikili ka sele one me faya eleki na ona oyeba ona ki sikoyo ifale kotia maripol parce que bapeti ewana biso bapeti sikoyo ya wana mpo bitoloba nde bapeti ya lelo sikoyo mais ifo tolobelaki eloko boye bo sikoyo toyebi yo riko te toyebi yo emebwanga te toyebi yo nani zingi te sikoyo bobeta nete lelo nini eleka nango kaka manda ti batie extresile eleki manda atikalaka ntango wenge eke mikili ya tikalaka naki manda azalaka mpo manda déjà na alempela bapire peti bazalaka na roi nakata mouvement nakata ya 4x4 sango etamboli mokili mobimba likolo ya bana moko bana ya wenge muzika donc moto asala yango c'est
Rwanda Alempela. Nde basala suko. Parti wana. Parti wana. Ndeke na yema masuna midi. Jalousie. Jalousie na bango bakokufana. Donc Oto ba roi sala nega ba ker na wingé. Ker asali ker na mulolo. Ouais. Anne-Marie la fille asali ker. Mais live nango on a bêti zonga 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 banzembo ya mulolo siko ba live. Bokata kata bana ba refrain. Nde roi sikoyo asala vocal. Betuka kona mayaki eloke bimisi roi. Kaba kesko poto na kine bouger. Allez, roi asala vocal na casquin nzemba de la forêt. Mi bakwi vada la boulot mais na kine bouger azoyemba. Na kana korume na monite Clara na tuni zebra ya cc na monite masela. Voilà. Azosala ba bloc wana. Donc bloc akuana. Nesko atikali. Là wengel Paris suko boule bleu bazui. Bleu mapesa wenge L Paris AIL AILE. Donc li papu wenge angambo Paris. Suko roi l'air azuma kamabite. Dis-toi ma papu de wenge L Paris L avec et avec elle. Donc wenge elle wana ba do parti ensemble. Donc wenge za do banzamba mabele pardon, nzamba mabele sumasia nde wenge Paris. Sur elle il y a pas elle voilà. Paris. Francis Kalombo yé bon écoutez na roi bon ndengeni. Donc président siko wenge Paris. Président ba ministre Marie-Paul Tagelide, président siko administratif voilà. Francis Kalombo vice-président wa Bariclé. Ce qu'on a Kinsek pour les chats. Donc ba Belis Fumbaza ba nani ba Vieji Biselele Michel Api donc baroya ba Baby Bloss le foulou Nesiko dans la partie d'amis qui nous déjà rage mon yamalas tango yé et bouger mais ba rythme ngo ermoko ndega ba kalondega ermoko ndiba simba na lo wasko ebetem na ye nango simba ngasko batu le batela TV amoni montema na ngainyo bato abimi ba bandal bangiringiri partout kin mobimba ba chango mari pour la salle orchestre moni place risco fula yona soke viens to souva la président ya wenge mazai leader Sikotango makambo momo son leader ya la inani soki suva leader te ayeka président ko bango tu bazaka ba leader yango na betolo ke la roi Pelé siko la mikili ba événement Rigo rasali ba j'ai azumi ba photo akati bango mike atie bango boya tie mwa gaya ya kasi yango fula ta la photo gaya bina kuti boso kwa bina ni asima ba ko yebi na osonga na kimbo na osongi la wenge ekomi teti Rico ko bala net mo boulot nga ko wa taliban ba bati mutu ma zo bon et taliban qui ne peut pas te monique lep et pas pardon pas te monique Marie-Paul siko nganga nzambe bon zinc paiement a fula zinc docteur wenge Paris ko véritable banda wana na 92 Saddam ay blagité ngana koma ko bela ka ngana koma ko kondo ba jani na bakaluji na clip a jusqu'au petit na ya veni JDT ale yaka paiement masane rénové na prêtre rétové sur ba stop control déjà rento yaka toi wana basalinga nzambe zwe bongo sko eri gogo na suka na ngote moni roi na confirmer que prêtre mais roi talika mbo yemba nganga bébé acheka avoir na kodi pordo yeri koko dans wengel Paris ko o statue yango mais na bobeta ke batu ba kala wengel Paris pe bandi ba delolo lomide ba César Loboko Pilvier César Loboko bata ba zaki na bele ba yaki ebo ba savane de picho ba yaki ba tujuche ba zaki na wengel ba tilelo coach azala toujours magaive et bon suko ba savane de picho ba yego ya wengine savane mutayana na Loboko JDT JDT bwaka na nzema kodi pordo anota mabango savane pichu nalela ye muta JDT asakana JDT oto ba savane de pichu akine Mikilis ça dit l'humanité mais là na un mouvement histoire Monique Kassi Momo Kassi la femme la plus fatale ni roi ko bango baya wenge bafana ouais bakoma bandulise da batu tout ba kana kla wenge bafana bakoma bandulise na kotango bebele zaka fumu te entre autres toke théâtre faux te tanga ko
ça tumba tumba. Tu n'as pas tumba tumba. Mais là, tu as la vérité. Moi, en français, mais voilà, tu as ba wenge ba fana. Ba comment ba ndule man. Mais la monica jata sa wenge ne ali. Ça venait de Picho. Non, comme ma peine, fou mouté, ne mo bébé. On a ce soit titre comme il est là. Au gobet à mouté. Mais en réalité, moutayana. Yé, ça JDT mouté. JDT Tatalia, bon, yé pas yé, ni na ça la chan. Ne roi pelem comme ça début du musicien. Ça ko polémique té to banda lobi. Roi ndem comme ça début du musicien. Fou moya té que moniate. Et ça histoire vraie. Fou moya, bah, voir comment cadre zing bani mamobele. So vocal le bosso oh ça venait depuis Tchasalara. Vocal bosso fou moi c'est bon ton JDT ba ya yu, marento. T'es capable de pour JDT au 8e taille na hit. So vocal on y a Salara ce que pas ça confirmé na elle pareil. Yé avec la rayon contre mouvement en 93, tu es ça la live na nzambe. Ko banda tongo to monde au salama pour produire kungu mobutu. Ko banda tongo to monye le côté et anglais bere ke ba to benga sko wingi anglais bere. Tout ça la fête na la cause ba le chibambe ba gampote maro ba JDT à sa émission de l'option à Mikili. A-t-il Yolo Katsero. Katsero n'a pas ce mot. A-t-il j'étais habillé. Wengel Paris ba plein ton ça là pour ba filmer. Cla Wengel Salamote. Après, Masole Salami et Fandi, Wengel Soyo Yakin. Allez, Wengel Saddam, Ngombi, Royer, Sukoyo, Delobas, Mama Rosa, Mboteato, le Mama Rosa Koma, le lo a combattu, Nzama Benga Bango, na vie na Bandal, pasteur Richard Kangata, voilà, donc l'église de Zawana à Paris, Sambela Ndeti, pasteur Frankie Kerok, Kokoba. Prophète Joe Dibois dans l'église au côté à Paris il y a eu le Banzambe voilà donc Mama Rosa Erwana à l'époque a outi Wenge sko Wenge et puis que babani ba yesu ko ba outi ba développer dès le bas ça rappelle na Wenge 4x4 mais c'est la tiki est pas bête mais puissance ça qui tel ou mettre ba fula mi sur na Wenge Paris Badelobas Mama Rosa Roazu bango nyonso akongoli bango bata mutambundo nani bango nyonso ale bakesi ko protoné to salaki live ba Maradona to que to say live na nzambe après live na nzambe to mo songa ba Maradona batikali place sko to ko zo manda ba ko sala kala bwini atikali ko Wengel Paris manda pende sala ki te ba été ils allaient rappeler là on a biso na ndenge mo il y a tout ça que les elle paraît à biso ne to sala makama comme scolaire comme ko kende siko c'est roi pelé qui est leader yo sala elle bari ndeni roi pelé leader parce que le logo est salama la banda Wengel Paris banda 90 ti à nos jours muto sala on va faut sala ka lignement ya ba roi pelé ngam na ko sala muto sala ngwa tata Wengel Paris roi pelé zate yo beta musique yo Wengel Paris yo beta musique manda meka ngona depuis tu ba uti jobura ebe yo momo ko kantsangwa muta zwa ngwa goana za ici de la tika ina bala dance to beta mo ba kemes mo makam bon JDT pe roi ba que mais est-ce que oyo to kota sur la deuxième partie il y a lisolo ya Wenge parce que yo za mwana il est petit il y a Chicha Bele so ebi lisolo pe ya Wenge mais mba mususu solo là il y a la batu mususu ba fana bit ah peut-être pas mo déconner na ndenga bien ba mususu ba fandi ba peta muso déconner moni lelo Yesu masia ko kitelanga boy la moni bena Yesu nengai ko le so bimelanga après 40 jours 40 nuits et jeûne et prière la bête on peut aller le bateau vite tous les so bimelanga il y a mon grand personne ba ibsa oni Nicolo il me cherchait vous me verrez autant le cas au monde il est écrit revenez à moi et je revenais à vous le père ne ment pas créez Sabima na kuya bani na mabele 40 jours 40 nuits mais si go au monde trop vieux mon rien muta mon que non mais aux affables ba vie ba ke petit aventure ma père ba mère ba ke moi na aventure bon ba petit ba ke mes vieux mutunebe voilà ma comment et le retour bête la mukili ba ben on faut ndenge par exemple entre parenthèses président de la République excellence président Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batamoni concept, batamoni pensée. Oyo présent à l'obakité. Mais batamoni la nenga faux parce que monde batamoni rafo. Christ aya bamona rafo. Alors bien mboka oyo. Tant bango bimisa ba archive ya ba ex-premier ministre Kengo Dono moni monsieur Kengo Dono Sobake yena vient biso Kibambe toi monsieur Kengo Sobake non ce pays est détruit, ce pays est détruit. Oui, il y a le en français les présidents de Sobake non mboka non et ça donc le président de Sobake biso non pas exemple là pour na revenu na pension sur le blablabla si je que Mboka en réalité président à côté pardon Mboka ça par terre et Koufi ne pas tant que président président non président que Mboka ça déjà par terre mais ngande le kola nazali na ko remonter yango to simbana poto tombola et pesi président ça na pas qui robeta batake nango na penser le kola ba opposa ba ali makambo zali faut que le rabon. Voilà, donc on a pensé dans le donc mutumoto a tout dit moi tout le bien mutu n'a pas vendu avec ma caméra obété solo mutu on dit maté. Merci beaucoup l'épée Liverpool Otozana petit frère à Chicha Beles la bouche autorisée à Chicha Beles corps général des FAO et Sanakin et ba image Zali Coreza. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci à maman maman Catherine excellence maman Catherine. Merci na excellence Patrick Mouyaya. Merci na ba continuer so na tanga et puis ba honorable ba Dédé Mopassa ba sali pour na masolo et salama voilà organisation tout ces pays pour na loba yon mini ba mission ba stemai ya ba choefi mais tout à l'heure na ko ba tout à l'heure parce que tout à l'heure ici Guy Mola atindela ba image à partir déjà kuna ndenge ba zolongola bango nyonso bazawana pour ekoma na kindo héros déjà basala l'école vol na si na émission pour na ko taketi aéroport déjà après émission donc Pepele vient de fort tango wa isango na yi non c'est là qu'il faut parce que voilà pire vient tout bête masoka le côté nga marsolo mo la mutu boy akei na ya normal était que apôtre artiste aye voilà mais si on a eu ma solo bien travaillé d'arrêter vieux yo to ben na vie na mona ebo na mona ebo sili ne dit par exemple vous vieux oisé quoi na beta revient non ata ba expliquer nga et pas vieux azana ye bazala na ye ata masana ya betting nga na betting on na yebi non yebi vieux oisé quoi vient na star première chanson ya linga rezala la wana pauvre mère atin zambala ba pigeon belé ah na la raide ah vieux composé bien je vois déjà boire mais histoire na makasi histoire de makasi va viens na biza wenge parce que tu vas na bango tu colline bango solo voilà ndenge na lobla ndenge donc j'ai des fois bazo tindanga déjà vient na chicha kende gozo parce que on t'a couper beta la vérité donc nous a forme na kei na bobeta ba mususu po ezate comment azala gete boete parce que quand on va pipe petit def mais na beti ya vie na ngarwa qui a n'a pas deux personnes. Ils ont dit Adamo et Kula, PV, ou le président de Kalongo, Lelo, na Bruxelles, on a passé mot. Alors, tu n'as pas Adamo et Kula, na VDF de FAO. VDF, VDF, l'air à Yeboy, à tout n'y pas Théomba. Abi, mais. Nasaki na dépôt lobby mais wapi mais petit na Liverpool mon na Liverpool na tomba bien azali na bandal to kutana na mona confiance akiti pe bandal to kutana juste mon epena tomba na Kimbondo et pas masalanga Blaise Lusala Bilamba parce que teka Bilamba na yaki wana tomba kutu vient de pas boulakio vient de pas tuna kio bani afo côté na bien à côté la vie donc périfier ya mona lobby Olivier pe na lobby la vie donc voilà. C'est-à-dire général def a opesa moi vous presque pe ba monsieur belega forme parce que via l'époque pe blaguitia parce que on a pe vieux def tangi papa wemba tangi vieux caisse tangi bozi
tangi VDF na forme c'est moi Kofi banani ba ina ba te na soka na ndenge te na tudi kaka parce que ba Kofi ba ina monter na sur la forme moni vera mo wana e bo tata mo bichi ba be ayi muta forme moni te kasi na tangi génération na ba VDF na c'était parce que moni to nyora ba dute pour tata mo bichi ko tata mbete yo tel ba clip nete donc ils ont dou so beta ba Chine azo 500 mais ba tata wana bina tikaje ba roi Pelé donc na habité roi Pelé la Chine azongwa ba souverain ba yo jona ko tata mbete voilà déjà ba beta que lamba donc ozo mona que non so ba beti blague te za bina yango no moni biloko to za bina yango ba nzem nini oyo ya defa o yo oyembela pe batu ozo msata batu pe na Itachi amour forcé o amour intérêt za mabe Itachi bolingo ya mbongo oya mbongo eumela kate o amour forcé o amour intérêt za mabe Itachi bolingo ya mbongo oya mbongo eumela kate o nze mususu nini amour scolaire amour ya bana totangani na mikanda chérie je t'adore tolata pété à alliance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'avoir toujours prêté main forte. Tant aux autres là, qu'on hésite à s'abonner directement, liker, commenter, ça bien. Merci d'avoir tout besoin partout à travers le monde. Merci. Nadario Kimpanga garçon Schengen, Yo Yebi, Yebsilanga Patrick et Samba, les médiateurs garçons capables de Nazar Olele Mabe, Nazar Olele Keling Olele Mabe, Motema Bata Patrick Amis, merci pour notre soutien. Merci na Judith Mouipata, Motema Serge Mbona 001, Nazar Ofandi sa présent le Moutaga Mabe, Nazar Olele Chine Yong Lutondo, Vianel Mbumbe Legantismo, Yo Yebi Akati, merci beaucoup na Batutu, Toza Bongona Liverpool, petit frère la bouche autorisée, ya moi Taya vous menez sur mouvement ils ont évolué comment? Ouais, mouvement dans le studio, on peut lancer la King Mungonge, la haute voix dans Oyemba dans sa vocale, il va faire déjà presque ce qui est déjà à la fin. Donc Badou Swango, donc Mungonge Zali Wengel Paris toujours mardi, mercredi, jeudi chez les maquis na terrain à Sosa. Voilà, wana sogoye okuta bisona de pepele. A Tichabel si moko mona. Yemoro na kata maso. Maintenant siko li solo Sankara Loba qui non Achicha Bele Saloba yende mutapesa komba ya wenge maison mère. Maison Sankara aboya ngwabi ya opesa komba wenge maison menene. Yemo kutu na kokoma moins. Potanga moins siko opesa komba ya uya ya maison mère nene muta. Na tunia. Ye alo babiloko wana. Maison mère ngwa ya kandeni. Ye nan. Mais ye otuni question. Nda ya maison mère. Nana ya kana ngra. On est moni il paraît na yoki bon et ça musique congolaise et ça culture toyo kaka oyebi mais na quoi fumer na il paraît comme ce problème la vient na tala alliance et si la raté alliance si la raté chose à côté Christ mais so salika alliance na muto ici là mais yesu qu'on a venu il paraît toyo qui comme tata na de la ba révoquer na tangi na zomona ba révoquer na wenge musique maison mère ngana ko na filmer oyo na moni na réseaux sociaux ba tete biloko tout non de la forêt interview bazo ki ngana tangi ka na moni de la forêt obi na wenge musique maison mère vice président tout ça là siko oyo le raki ngana ebité maison mère za de la forêt voilà mais mon tapé ça comme maison mère c'est roi Pelé. Mais il y a le bis, c'est faux. C'est ma pata. Non, viens à Alimbonda, Aza Viva. Alors, on a une émission, il y a oui, il faut une question pour répondre, bien sûr. Alimbonda, c'est là. Donc, Moutaza indigne, Moutaza prosaïque de Bakolande. Mon est fou. Ndali Boma. Et puis, Yemoko. Sankara fou. Yemoko président, où est la lobby bien. Ma comédie n'est pas ça. Interview, Ezali. Et ça, dans le téléphone, interview à Saliba, comme dans le site à Phonix. J'ai lu, oh, les gars, ma politique, ma culture, tout, ma monde, les alabas locaux. Elle bien, ma comédie. Vous comprenez? Donc, et ça qui délaisse naïe, qui fout naïe, qui sans jugeote, n'est ça que bloc, donc bête en côté. Parce que notre colis n'a venu, notre colis n'a douleur la bissoana. Hein? C'est pas lui. C'est pas lui. Il y a un mot dans la classe. Attends, qu'est-ce qu'on et puis, nous avons comme ça, l'ICAP, Massanaï, qui va t'en antique.
en tout cas Dicap et biloko wana ezosaliri il fallait pas massa na ye ya bomwana ami da France aza pena ami da France na ye vie na ngai edi badiata Kouloumadia yana la boduga la surnaturelle voilà vie na kati badiatos vous comprenez hein donc l'aime sous message we go le gâter Dicap ko talango émission à part ça peut-être ou pas l'aime ça qu'on peut tenter pour émission sous biso tout à la rater l'aime sous ba bete loka mais badiatos à Kolanda parce qu'il y a ça mutoma et marketing makam donc diti yé alobaka biloko batanga ina mais du coup bon Sankara les gars après ça définition géographique correctement attendez après ça définition histoire na chikni pour batanga ina primaire ou c'est humanité après ça définition là si na pesier aleka alba définition histoire siko ane massa fali ya bomwana te yongo confirmation ya massa fali ya bomwana ya bisio na kotanga ba people ba bina biso ba people à l'époque fraternité na kotanga nani ba Didi Kalombo deka na sinkini wana kutu isema solo tunazobeto masolo mako ndirete ba nani wana za vient na biso nani Boloyang wana Boloyang Picheni Kalombo voilà Kalombo viembiaka mais au moins que ngala zo betanga masolo za na za très à l'aise mais c'est Sankara ne Sankara ne massa fali tenanga mibenga massa fali ami d'enfance fali poupa voilà to se focaliser mingi na masolo te poser dans mission c'est vrai mais place Dicap baza ebike eza comédie batanga yiwapi na école ni on tuno na école ni na sinkino na batanga yi ube wapi na bokolo be tozo kende ba alité à l'époque ba musuna ko tanga te po la mususu mabele mususu ka bon faux biso ba Socrate ba tu mususu wana baza la science ya Delis Kasson le préfet biso ba Makela mi etengi na bité betida moza wapi bon yele mto ko sauter na bité na bani ni batanga ki bani ba vandaki bazo komama na bité tu na directeur zana na de l'école primaire ou bien na nation préfet nan ou bien directeur des études et ça nan DD directeur de discipline tout que na la primaire Simarer ça nan Simarer et ça nan vraiment Sankara nan Simarer ya ba Sankara yom to tanga la salut au drapeau ça la banane la zaïroise dans la paix on a pas de côté alors ça on a biso wana na sotuni au même Titina Al Capone. Tout le temps, on a 5 à 5 petits, on a vu, parce que Titina Al Capone a massa, ndave. Massa gana nguna landi, ndave, naba gigina. Gigi le sala kos. Ba betanga libanga na pantana, allez au bureau. Ah, bisonga na c'est la première deuxième. Ba tout va yeba na moni oyo. Ba massa nga to tanga ba chic, ba dede forme azali. Ozu ba papi mulopo. Ozu ba na primaire à paix à son âme Dieu Adoula na diamoma babo sobi dernièrement toto kutana kota ba vie liot babo sobi bali bon aujourd'hui ba on a masala ngamsuna ni Chiko Kinumbi basé belé na primaire de toyer na salon de bandal kutukolo bate merci beaucoup merci yeah Sankara so valeur de masala ya bomona atanga na été moi classe na le kutana ko confirmer ma papa makute na bien bobenga yebo bise atanga 5 massa na classe gaba mo comme ene bana zo combien na interoni ou bien devoir ni iya zo ina ndako c'est devoir na c'est sango na ndako ni ba ça c'est devoir autanga devoir on est ni technologie science botanique géographie wala ba primaire na psycho likolo sokaf yes Sankara tanga sokaf
non, c'est pourquoi préférant Socaf. Attends, SM. Attends, SM. Pourquoi préférant SM. Merci beaucoup. Tu as vu pratiquement la souka. Comprenez qu'il y a Liverpool, les solos ya Wenge, net au clôturé awa, na habité moi ma solo na yo obike boza na studio kingonge zoya o ya yemoko motefu achecha beles mais siko ma solo oyo na nosaki o yemeli Jean-Marc Aboun démocratie. En tout cas yango pe mingi donc démocratie démocratie natindika nami. Pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. UDPS, parti de victoire. Démocratie. Pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Et la justice élève une nation. Jean-Marc Kaboun. Lumière du Parlement, Jean-Marc Kaboun. Symbole de la liberté, Jean-Marc Kaboun. Loseba ebeti, Mbunda ebeti. Epesi sangwa botama ya mwana elaka. Kumbata kende sango, yende Jean-Marc Kaboun. Oyatika manzaka, nanzoto ya koi. Un brave qui va, sans le moindre doute. Laissez ses empreintes sur une pierre. Jean-Marc Kabou. Voilà. Donc on est dans une démocratie. Démocratie au donc Moussala Jean-Marc Kabou. Oui. Nana force progrès. Il y a la parole la force du progrès. Il y a monsieur Jeko. Jeko Béa. Ouais, Jeko Béa ça voilà. Donc au moment où on a eu de peste aux là-bas na Vienne à Bissau, le grand secrétaire respectueux à Bonda, le véritable commandant secrétaire. Augustin Kabouya. Monsieur Augustin Kabouya. Donc, ce moment on a maître Pierre, assistant. Voilà, donc, ça, idéologie. Donc, il y a monsieur Jean-Marc Kaboun de Sili. Donc, toujours l'argent déjà. Donc, déjà préfet. Donc, tout vidango, donc, toujours bois kango. Il y a toujours le belango. Donc, on a clip nango, donc, on a tout souligné. UDPS Nabiso, M. Jean-Marc Kaboun, et puis Excellence, Président Fachi. Merci beaucoup. Tu as pratiquement traité Nabiso, on a évité moi 2-3 personnes na numéro na yo, bato bazolando à travers émission Oyo, Penara ta chaîne Tumba Tumba TV officielle. Bon, numéro allez plus 243 99 00 86 588 plus 243 99 00 86 588. Donc la personne mote na Vanessa. Fandisa moi quelques bateaux na okoto kabwana. On a malgré toi apôtre, mais na Fandisa manenga idéologie. Nandenga indusa. Lias Koti. Voilà. L'esprit avait Zach Lévy. De lui Kundinga grand prêtre honorable Zakari Babas toujours idéologie. Atindelinga image morbe et yana dika bakutani. Abi Liverpool tala. La Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. Ba causer donc. La talent bien avec ça qui tokoto. Wana pilvier. Nazovandisa maman Aline Boanika na Afrique du Sud, ma soeur propre. Maman ya bande belé. Lina Boanika. Nazovandisa Marcelin Mipaka Pilvier. Nazovandisa Koudema Paka président. Nazovandisa pasteur Matou. Ouais, Pilvier. Nazovandisa Ribé Malouasilo, le PDG, ya Maman Mati. Nazovandisa Tucson de Wolo. Et Charlie Makombi Baclaise. Tucson de Wolo. Nazovandisa Achai Lunyanga depuis Cape Town. Nazovandisa Patrick Mavungu, la percée. Nazovandisa Poison. Ndasali Makamutu na Fidisi danger. Poison Kasereka. Poison Kasereka. Nazovandisa Ale Matambu. Big Manager dit. Nazovandisa Yakomane l'ami de King. Poupa. Voilà. Yakomane l'ami de King. Donc Poupa. Et Mekapongo. Donc à idéologie. Grand prêtre marocain au 17 étoiles. L'homme dans un Europe. Donc Kazate. Gelor Mapouya.
Donc toujours yoyebi Nabo Sanité, Yves Mansoua, sans oublier Émile Bondeko, le boss, Dadi Fagwa, garçon de classe, Dédé Formé, Apostolo Pumbos, Alain Mouela. Merci beaucoup. Merci beaucoup Liverpool. Franklin Ibou la première, Mbolokome. Sans oublier toujours idéologie. Et s'il a raté, Kofi Kiwenga archevêque, Didier Kibalaba dans la Bruxelles. Yoyebi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir tout Bisso. Merci. Bon, continuez toujours comme ça la confiance. C'est là dans des annonces qui nous mort. Binotou, bon, continuez toujours à s'abonner massivement à Tumba TV officiel. Merci Nabayanga, les vrais tous des accueillis éparpillés à travers le monde grâce à de Paris, Dario Kipanga, garçon Schengen, Patrick Samba, les médiateurs, Tété Tumba Mungia de la beauté chinoise, Yannick Lunditis, les mbattables, Narobo Sate, Winnie Kembo, Nagata Banino, Emily Bumbu. Emily Bumbu, la première dame d'Istanbul, Emily Bumbu, Nazaro Fandi Sayodi, Nazaro Fandi Ramsès Bo Sayoyebi, Nandenge idéologie, toujours Nakata Mabele, merci beaucoup la confiance, et Namoni Bongo, Merlin Follow, autorité Morel Balindoussou, merci la confiance, l'assistance, merci derrière la caméra, David, mon Moro, vraiment Maël et Ton de Belé, merci, na Merlin Bitia, ma Oya Simbi côté à montage, et Tokuten Bongo, na numéro Moussoussou, c'est parti! Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na